Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Quatrième jour de la semaine, mbote na ba nyo surtout oyo balingaka magazine Kinshasa na biso pour la kopesa bino ba information ya mboka, surtout mingi ya ville ya Kinshasa mai oyo ezali koleka awa na kati ya capitale ya République démocratique du Congo. Vous allez belé na monde atier oyo balingaka magazine KNB News pour la kopesa ka bino ba information. Opposant Franck Diongo a déposé Kibongo candidature na ye kuna na seni mokolo ya mercredi elekaki ndenge nini ba détail tolanda na reportage oyo. L'ère de la gouvernance intègre, l'ère du changement réel pour réhabiliter les Congo. Élection na République démocratique du Congo ezali ya koyinda makasi pour la kotala ba candidat oyo esi ba déposer ba candidature na bango kuna na seni na siège na bango na boulevard du 30 juin ba zali bongo ba candidat très potentiel oyo liboso ezalaki bongo sénateur Augustin Matata Mponyo nde a déposaki na simana ye ezalaki bongo président Nojek Costa Motamba Pelobi mokolo ya mercredi bino moko botala ndenge nini Franck Diongo oyo azali président ya MLP ndenge akitaki kuna na siège ya seni na boulevard du 30 juin pour na ko déposer candidature na ye na kobima na ye azangaki malobate alobaki boye. L'ère de la gouvernance intègre, l'ère du changement réel pour réhabiliter les Congos dans sa grandeur et les Congolais dans leur dignité. Le président de la CENI a eu l'amabilité de me faire honneur, de me saluer comme candidat président de la République parce qu'à l'époque, il avait rencontré d'autres candidats et comme je suis venu personnellement déposer ma candidature, il a voulu faire connaissance avec les candidats qui venaient de déposer son dossier. Le problème n'est pas de faire confiance ou de ne pas faire confiance. Le problème, c'est de mettre la CENI à l'épreuve. Nous avons déposé notre candidature, nous voulons voir la CENI à l'œuvre. C'est-à-dire, nous plaidons pour les élections transparentes, de sorte que les résultats qui doivent être proclamés, ça doit être le président élu ou les députés élus ou le sénateur élu ou les députés nationaux ou provinciaux élus. Donc le résultat octroyé, non mérité, nous n'accepterons jamais ça. Parce que l'enjeu d'une élection, c'est le rejet ou l'acceptation du résultat. Et pour que le résultat soit accepté, il faut que le pouvoir organisateur soit réellement impartial, neutre et indépendant. Voilà pourquoi nous plaidons en faveur d'une transparence électorale, de sorte que le processus électoral dans toutes ses phases soit correct. Bato nyonso tu oyo bayaka bazalaka na maloba sukali pe maloba kitoko pona ko flatter population. Kasi tozali kotalela pe tozali ko jimele po élection oyo e ko salema le 20 décembre 2023. Population azali kotalela pe azali ko jimele poye azali na posa ya vina ye sala kitoko makasi. Ba députés provinciaux balali libanda bongo likolo bazali ko réclamer 4 mois ya salaire na bango oyo bafuta makate ba misusu balimba kota ba misusu bazali kolela bafuta makate tozali kotala la pe tozali ko jimele ba détail tolanda na reportage ya Christian Malonga. Tozolala tozola mukato kanisi ete eko changer nzoka nde ezobeba se kobeba makambo misusu na mboka na biso epesaka soni pe pasi batata oyo bozali komona na bamama banani wana ba députés provinciaux bazali ko gréver po na mbongo na bango 4 mois impayés. Toza komona misusu bazolinga bakota misusu bazoluka bakima ba déclaration ya bango moko tolandi.
Et ça, Lini. Naganzo kotaki. Abimi. Kanga baba. tokosenga na bakonzi ya mboka eza na ba instance mususu ezalaka propre te bakita na balabala po dignité ya mboka ezalaka diminuer. Kinshasa eleki partout. Oui. Notable ya Lukunga Jimu Kenchimanga a sololaki bongo na population na ye ya commune ya Kinshasa elekaki ndenge nini avec impact na idéologie ba détail ba pesi biso awa. Mboka ezalaka na bakolo na yango pe Kinshasa bakosaka te kini ya bana ya kini botala mutu oyo cette commune ya Lukunga bacheli ye motema yeyo Jimmy Mukendi Chimanga oyo bazali kobenga ye mikolo oyo Petit Fachi na yango bana ya Lukunga balobi ete bango bakotika Jimmy Mukendi te yango na basanganaki na croisement ya Avenue Croix-Rouge pe Prince Kasavubu esika nini babeteki lisolo na bango ya Lukunga avec impact na idéologie kasi mingi Jimmy Mukendi Chimanga azali conformé ba chef ya quartier pona koyeba ndenge nini bakopanza lisolo ya 145 territoire oyo ezali développement à partir ya base oyo tata mokonzi ya mboka a initiaki oyo ezali kotambola avec impact na idéologie pe lisusu bazali ko préparer ba élection ya Jimmy Mukendi Chimanga oyo azali candidat député national na Lukunga pe candidat député provincial na Ngaleba yoka Petit Fachi ndenge azali kosolola Nous voulons quand même orienter les jeunes parce que biso to sali ba arme na biso ni ba na mboka oyo. Nous on a tout fait na mboka oyo. Et puis mboka oyo ezala ba potentialité belé to koyi ko bonga pe biso nyoso to koyi ko sala ke mboka oyo ya avancer. Au lieu ko tikela ba tusu ba o tambisika ba étranger, ce qui est malheureux parce que to yebi lelo même bato ba on kuma ba candidat président de la République misusu baza ba étranger to ba sonye ko ba côté. Ba étranger ba zo tana ba mboka na bango ba tika ba mboka na bango ba yo zo konzi awa biso ndinya moté. Nous n'acceptons pas cela. Il y a moins de lobby, tout ça le travail, il y a prise de conscience. Souci à Moutounio, c'est d'aller mais souci on est fait à la réelle. Souci on est faux, pas à la hypocrisie. Politique à mon avis, to mitiki, n'a pas oh bazono ba oh mikolo oh intel, to mitiki na distraction, surtout biso ba jeune. Le travail politique, ce n'est pas un travail, il y a un peu ça moutou t-shirt, tout le monde a un peu ça moutou mbongo et l'eau là. Parce que juste après, ce qu'on peut c'est mbongo au boss en anaïo. Mais le travail politique, oyo et c'est ngene salema, et c'est un travail idéologique. Idéologique, c'est-à-dire que Congolais nous fait fois dans la conscience qu'il y a mbongo na chef mbongo. N'est pas contre de mbongo et mbongo. N'abobima awa heureux, ceux qui 2-3 personnes vont comprendre que idéologie politique et ça idéologie il y a pour ça la cœur donc on s'amboka na biso situation sociale il y a ma maman échanger situation ya ba jeune éducation échanger et de ce côté là on peut ça merci na mon côté mboka gratuité enseignement bato bele ba éviter moi j'avais les enfants au collège de Boto bandé ko futa bana nyonso mileva les longwe les oyo soins de santé surtout il y a maman au bazar na maternité et autres c'est comme gratuit makamwana tona yo banga na mboka bato mususu
mais comme réalité pas la question. Badepite nyonso oyo bavote bino awa na Kinshasa boyeba ete population ya Kinshasa bazali na kana ya kosakana te bavota kasi basalela bango eloko te bakoma na bango kolalaka bapongi kuna na parlement bakoma na bango kobetaka batu bavi kutu koloba te tour oyo avec Jimmy Mukendi Chimanga balobi bazali sur jamais akotika bango poye asalela bango pe asalelaka kaka bango na yango babakisele likolo ya Petit Fachi soso ya mboka akopumbwaka lokola bandeke te. On a une tourne. Quelle est les visions, voilà, les visions de l'honorable et les projets de l'honorable. Tozo bunda na yo butu moyi endengo ebo ilongi na yo esuka pona lelo te tango apasi yo tozana yo pe ozana biso eyindi pona yo eyindi pe pona biso ndengo ebo ye tumona naka ndengo tiki ndako na bana wano ye ozana bi biso pende to tiki banda ko to ye tozana bi tozana yo simebenda otika biso tafuta bango sakumi gombe akima bosani vraiment kotinga saka yangwana est-ce que yebo saka ne bango salaka tono saka ne bango bakanisaka elo ebele pe lokwa ba journaliste lokola yo bakenda basali lo parce que tolingi toyeba totia na mutu na biso etanke ba jeune kinois ba jeune congolais omemeli biso nini o eza pona biso ba jeune donc s'en sortir plus tard na oyo kosala to ozala toujours affaibli na oyo pe kosala. Après ma réponse oyo abetaki yango dada moto nyonso tu abimaki wana azalaki satisfait yango wana ba chef du quartier balobi bakomema Jimmy Mukendi ti na suka po apart ye bamoni mosusu azali te po yende aza suka yango wana bazali koloba mboka na mboka ezalaka na bakonzi na yango lukunga ezali ya Jimmy Mukendi Chimanga oyo bazali kobenga Petit Fachi ekeyo oui. Bloc des bâtisseurs du Congo, où est Congo prospère? Bloc des bâtisseurs du Congo, où est Congo prospère? Bloc des bâtisseurs du Congo, où est Congo prospère? Où est Congo prospère? Où est Congo prospère? Beltesco azali ko conseil ko servir population ya République démocratique du Congo na ba produit na ya kitoko. Mayonnaise mayo ezali mayonnaise kitoko pimbo esalami pona mabota nyonso mayonnaise mayo bazali ko benga yango na Kinshasa soupe ya banjelu. Beltesco a une fois de plus comme au Messano qualité ya produit kitoko babengi mayonnaise mayo. Tala to éliminé une fois de plus mayonnaise ya 1 litre ngaba yango mayonnaise ya ma famille oyo kangisa masolo. Mayonnaise mayo esengi koyeba ke ekoki ko accompagner bino tangu ya ba petit déjeuner na bino to pe ba repas en famille papa mama elenge mwasi elenge mobali tala soki basengi yo mayonnaise konyokwa mana yo lisusu te kende kaka mbala moko loba na boutique ozali koluka nde mayo yango bomona kaso ozali kotambola Kinshasa to Congo mba bali kokoma poulet mayo yango ezali mayonnaise oyo donc polia soso ya kitoko esengeli kaka mayonnaise mayo na ba supermarché partout au kokuta yango avec un partenaire idéologique toujours goût ya kitoko elengi na munoko mokili mobimba esepela na goût ya mayo polia taba kotumba esengeli kaka mayonnaise mayo polia ngulu ya moto esengeli kaka mayonnaise mayo makayabo bakalinga kitoko mayonnaise mayo anniversaire mariage na yo eloko nyonso kosala mayonnaise mayo koyi kozanga te. Beltesco asalaka maseki te. Beltesco mokonzi ya baproduit ya qualité botala bamemeli bana ya RDC mayonnaise mayo avec un partenaire idéologie Kinshasa mobimba ekomi kaka mayo na mayo lokola bazali kobenga yango mikolo yo supu ya baangelu elenge wapi
Ekeyo! Oui! Transco oyo tango yakasika na Kinshasa awa population zala ikosepela na yango po ezali kompani ya mboka. Kasi tala ndenge ekomi esunoli population na balabala, Christian Malonga azalaki wana. Mboka ya baninga ezalaka soki eloko ya sika eye bazali kobatela yango ko perfectionner yango mikolo na mikolo eza kokoma kitoko ezali kokoma malamu biso awa na Kinshasa eza nango le contraire Transco eyaki to sepelaki nango biso nyoso kasi lelo deception neti awa na Kinshasa na suka omoni bato batelemi eza nini Transco ekumbi bato ekomi esika moko baza na pan bato nyonso bakita basali appel na mosusu eya kokamata bango esundoli bango baye bakoma bato bamata baboyi boyoka bango moko ndenge balobi bino na sana moi Transco ekufi nango totiki kole tokomi ekufi nango si biso a démarrer na ye akini biso donc asundoli na ye bato tireka isolé kaka bongo azongisi mpe bambongo te azongisi mpe eloko te bato mpe bala bambongo mosusu ya kocontinue mobembo molai te. Merci. Kinshasa makambo oyo nini toza komona bakonzi ya leta bobongisa po boye eza malamu te. Kinshasa eleki partout. Oui. Na aveni oya kuna na kitambo nzele ezali ya kobeba makasi bazali komituna ba notable na bango bazali wapi kasi babeleli moko. Kinshasa ezali ko vieillir, Kinshasa eza kokoma mobange. Kini label aza ko perdre beauté na ye toyebite tobenga ye lisusu nani tope nini toza awa na kitambo précisément na veni oya balabala ebebi nango mvula kutu nanu ebanzite bo tala liziba oyo tozoyeba te soki pe eza ya nini bino moko bolanda ba detail oyo. Jimmy Mukendi. Okay. Aya amona biso tozela ye tomonaki kuti turu moko lokaki o azoya tozeli lokola ye moto na biso ye mwana base aya kotala base na ye amona biso babewa tokola sepere awe zaboye azel zaboye aya toyamba ye tozela ye toyamba ye bewa tozo surtout ye moto na biso ya base o toyebeli ye vraiment soka ye awa toyamba ye akomona ye moko ndenge toyamba ye. Toza ko espérer que na ye toza ko espérer que akosala quelque chose mama basusu abaleka ka kokosa kabizo ka kokosa toyoki na kosala boye rien toyoki na kosala boye rien tala soki ye moko aye boye soka moni boye na kanisi ka kotuka biso pa boye ti vraiment likambo ezo kamisa biso makasi parce que mbula nano ebeti tu mai oyo nyonso ozomona oyo eza bamai oyo euti vraiment terrasse eza bouché moyema ekite ezali te vraiment yango tozolela biso awa toyembula ebeti tokoleka ndenge nini biso bamota ebele basi bakwesa bamama awa yango nde tozosenga epai ya Jimmy Mukendi petit Fati yaka awa soki oye sur le terrain okomona lolenge nini okokosunga bawewa ekozala vraiment malamu makasi tozala besoin na yo lisungi na yo eza susu malamu makasi parce que bisika oyo eumeli fort basalaka biso esimbi te mais yo soki oye oyebi ke solution mpe ekozala vraiment toza na posa na yo mama ya Jimmy toza na posa na yo imagine ko awa toza na elanga mbula nano ebeti ko mbula seke ebeti awa eza nano boye ko seke mbula ebeti ozala na ndenge biso bomoni oyo depuis elanga ezaka nde omoni eza boye kari niko moko eza liboso nango wana koto ozomona kotoka koto akura ezali kari niko moko eza eza monene etondi nyonso na zelo etondi na zelo ma bato balekaka na bango a chaque jour bakonzi binene balekaka komonaka ndenge eza wana ya kotonda bongo na Jimmy Mukendi naloba na yo boye biso komona yo boye tozosepela na yo toza mwana kitambo nakosenga na yo ke ekozala bien soki bokotrouve solution mpona baplace oyo tozoleka na bino donc soki ke bokotrouve solution na bamoyen oyo ake bamosusu oyo baluka kaka bato bakende bakabela bango soki mwa boyi moko pour ke babetela bango mapoko mai na baheure ya bosi tokotrouve solution mpona likambo etali solution ya place oyo ya mai
ekosala vraiment bien makasi Mukendi parce que soki osali yango mingi bakomona bakotala opena ndenge osala baerfe bakosepela na oyo eza kaka te kokabela bato bambongo ndeke bakokote non na bamisala okosala baacte moko boye okosanga bato ebele place oyo toza précisément avenir oya croisement refuge commune ya Kitambo avenir oyo eza avenir présidentielle ebani depuis na mongalie mati awa me bakonzi ebele balekanaka awa tala vraiment tayo moko toloba plusieurs fois na babourgmestre yango nayebi te so bakosongisa biso tengelito mpo babourgmestre oyo baleki kaka lesiali bourgmestre tengelito nde basala mosala les autres rien éclairage public epelaka suku te na oya bakuna profite awa mpo molili biso toza bamaison awa mais bakilia bayaka suku te tozofonctionne suku bien te likolo ya mai oyo bakilia bayaka suku te mpo laki oyo tellement eza nanu na po congolais moya basala mosala eza te bazele koma $, po bao balingami $, c'est pas bien ate elanga mai oyo ezala kaka ayebi te bourgmestre Kitambo soki epa na ye lobela te nini continue Mukendi akomisaka nzololo yemo nayebi baimage ekei bango mo bamona mai ndenge ekomi ndeti grand lac mai ndenge ekomi ovanda sanpapa bato bapapa mikolo bamama bazokoya awa donc gouvernement ataela biso likambo continue Mukendi landela likambo gouvernement eza ezomona na facilité nyonso eza nango ya kobimisa mayo bafungola baterase ezala nango polele babourgmestre baza bamaire de la ville bagouverneur me talaka biloko oyo mai Jibi Mukendi Chimanga asunga biso tokozala derrière na ye po asunga biso vraiment tosouffrir tobandi koloba mpe awa ekomi oseya Kitambo nde tobandi oloba basalite mai moko asalite soki etushe ota na nzoto ebimisi yo babouton babiloko ni vraiment tosouffrir vraiment fale asunga biso asala intervention awa ya moyen mai oyo ebima awa eza problème baterase bafungela baterase po vraiment tokoma biso bien bamonte bandoleka bien bagare bandoleka bien nzela oyo boza konéglige boye toyebi ete pembeni nango bakonzi minene bafandaka wana pe ezali route moko très capitale principale bato ebele bautaka Kitambo magasin bakendaka kote ya hôpital kaka na nzela wana bamoto ebele emprunetaka nzela wana bamituka ebele elekaka na nzela wana me lolenge bazali konéglige yango eza kitoko te tosengi na hôtel de ville ba autorité compétent botia miso po mboka na biso ebonga boye te Kinshasa eleki partout oui. Linafoot awa na République démocratique du Congo Daring Club Motema Pembe abeta kibongo na Maniema Union kasi Daring Club agumba maki liboso Maniema Union na 2-1. Christian Malonga apesi biso ba détail. Maniema Union na DSMP bandongba na kikuna na Tata Raphaël esika wapi DSMP alakisaki expérience na ye abandi bango na mongete moko Maniema Union azongaki simate alendi azongisi pe abakisi basuka kibongo bango mibale na 1 but. À 2 na faveur ya Maniema Union. Yango tosengi na bekipe na biso bobe tabale makasi po na libanda ekozala moto na bekipe ya bamboka misusu. Kinshasa et l'équipe partout. Oui!
tokomi na tango ya rubrique na biso ya TikTok. Ingénieur Agapeka Jama apesi biso yango yo. Jesi sabi logo sehemu ya bonere wana. Soko lela bonere saka tusale FIFA. Yo zali teknisa ya bonere. Aya, 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 aya. Merci pour bozala ki ebele ya kolanda édition ya KNB News ya mokolo lelo. Nazaki na sengo makasi ya ko présenter bino yango mokolo na lelo. Ngai na bino tomona ni bongo lobby. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banakino